Uganda ezalaki ekolo moko nzambe alingaka na mokili ya bato moyi elokola bango babilisaka na mabe na bango nyonso oyo moyini babomi bamwatiri mbala na mbala nzambe alongi ekomi ekolo na ngai ndekolongwa nalongi nautanga na ye awa ntango na ye awa nabandi komilengela na mitano ya bakonzi mpo te nakende ambassadeur na Angola ena ntango yango nautaki na bikolo na ye awa liboso nano na sanza ya novembre 77 nazalaki na lopango ya centre ya Kinsuka kuna nazalaki kosambela mpo nazali na mwa ndako moko ya retraite ntango nazali kosambela lokola ndako ezali na mwina te napelesaki mwina ya gazi esili napelesi buzi éclairage esili na filtre sango nazilisi na nani nangi nalala te lokola moto aza kolamusa ngai naa kolamuka te lokola mwingi kolekana mwingi plus clair nasala montre ezali na 3h30 na kote ya braza namoni moto moko lokola bisekulu bomona televizio ya minene basalaka bato namoni lokola eseko moko eza kolia wana na vitese nyonso na direction na ngai kobanda kote ngai na ngangi lokola santinel azalaki libanda nakanisaki aza koyoka me nayebi lisusu intérieurement ke ondango nazonganga santinel aza koyoka te na ndangi lisusu na asisio me nayebi kaka telingoma ndenge bazo naya komona quelques secondes après mwasi moko ya mondele ya kitoko mpenza tokomi ngai naye na kati ya ndako ekomi nde lokola mokili mobimba ezali kaka na kati ya ndako na ngai ya retraite ya mokolo yango mama ayebisi ngai makambo ebele mpo ya makambo ya nzambe ayebisi ngai natika makambo ya pambapamba na babaki nayaki na mokili oyo mpo na yango te ayebisi ngai makambo oyo nayi kosala ya monene bitumba minene na koya kolemela yango oyo babelisi mokili mpo ya kotia kimia na kati ya mapinga ya bana banzambe makambo ebele mosusu nabomba yango mpo ya mokolo ntango akei nabeti kaka miso boye ndako ekomi molili moko ya makasi te kobanga koteli ngai na nyosi lokola te balobi te tika kobanda osololaki nde yo na mama retraite na ngai esili 77 na bangi kokenda mpe kozonga nakokata mwa moke parce que namoni ntango ezali koavanse mpona loba na bino eteni mosisa monene 79 ntango wana bakonzi na balengeli mpe nakende na Angola comme ambassadeur premier ambassadeur vis-à-vis d'Angola ezalaki vendredi le 9 mars 1979 mosaki mpe apôtre ya Yesu ayi kolimisa ngai na 5h na milengela mpona kosolola na bato ya minene nasepaki moke parce mpona yimisa bino quand même etangi nazalaki naleleli nzambe nazongeli nzela ya nzambe esprit ya bande lisusu kolakisa ngai mapembe nyonso mpe kosololaka ngai nyonso lopasa alors na 79 pour mars vendredi 9 tokoloni na 5 du matin na mosanti pierre apôtre Elise tata mokonzi mpe linene boyi elongi monene ayebisi ngai yenani nabongisa ndako ngai na kosolola na bato basusu nabanga te na ntango ya midi nde oyo ya minene ebandi losambo ekomi makasi awa
Ndana ngambi taka lelo asala kitangwana kaka kitwaye taka secrétaire nangai nakutaka ni na sécurité nationale tango wana na lekaka na mitala kuna mara mutu e tango na longwi kuna na komi na cadre mutu na yeli mwana wana na wani yo zali ko na zali ndambe c'est vraiment yo zali ndambe soko zali ndambe yeli takangai kitambo mutu ayeli tout soko zali ndambe kitambo mutu tout c'est ça fait na bali ukaina na makambuzi ya nakola akotaka na boli na ndio soko yo zali ndambe bo yeli takangai occasion nini ya kutana kanga na mwasi na ngai kana bio ezala kama zo bime tipo yo na kanisa kanga mais pourquoi yo za kunena kitate onga na ndio sababu na ngai na ndio kama wazina benga kanga sasa mais au tata ba mona kape ni ya zaliwa ana ndio sababu na ngai Masolo depuis le 9 mars na longwasi awa ezalaki le 30 mai mpo ya federico parce que entre temps nazalaki kotia mwa nseni mpona contrôle bien soko ezali vraiment kakali est kozanga kondima mpe ezalaki boye te parce que nayebaki yango kala te nani bino mabe bakomi kolobaka yo esoko balobi na yo bakomi kokosana ngai lokola bia ngai komilakisa te nalobi mbala mosusu bakoki kozala moyibo mabe ya ngai kolobana ngai makambo me na bilembo nyonso ayebisaki ngai na ndenge aliboleli ngai nani wana moyibo mabe ndenge nini ye azalaka nalobi oyo aza kolobana ngai azali moyibo mabe te puisque akoki kolakisa ngai moyibo mabe na ndenge ye azalaka nakei mikolo nakanisaki na kosala mokolo moko nakei kounga mwana wa ngai wa mwasi ya liboso asili azongi na kisa mama bana nazalaki na ye asili ngai azongi na kisa mwana wa ngai ya mobali lene asili ngai lisusu asili ngai entre temps ezali mungi asili kosala na nzambe